ngai na lobi na mbala mwana lobi asali nyonso omari alingi ye te boyi ye mpenza boyi azozongisa ye kaka ozaleki na ngai leki anini na mama nini na moko wana na jo tala ye afulu na nkanda mama soko jo kanisa te ngai mobali na ye pete oyo alongola lukani ngai natali ye moi amoni sako na ngai libalo eza ya nkisi eza mukakatano mpo obima na libulu wana oyo bakotisi yo loko bati yo nsinga na kingu ngai najo bunaka babe bitumba wana ojo mona bitumba yo mali moyenga na lemba izate yo mama na yeti fotsa makasi po mosi wana aza moto alikolo mat azana mat azana fire lokanyi na ngai ekeye dongi na monaki esimba te bono yonde sola na mona na yompo toza biso misato mwana sandi makiko muli ge mwana na yo ya yonda zubuya yo ganga ina likambo wana ngai na ebongi to kende biso bo bongo ko soko yo jo jaka ntembe bongo jo bola kantembe wana mabe yo kunga motema ya mpa ba bite likambo wana isuka kampo be na makambo wana pe ero mana ngai na jo ni ngata kende ngai na kali ngai yo tusanya kali na nano de wana za bitumato jo bunaka so mbongo na yo mundu eza yo kubanga te makambo nyonso na maboko na ngai mazana ka yo mindaza kama tata eska kulinga yo za moboti mobota saka ndini ayekola kamona oto bakati bango kali watela ntela yo luko beulamba ye na moindingi mama alamba kamona tale tele nao tale ru tabo moina biso soko muto wana asali buya mpo muto wana zana muzana ye kitoko muto wana patela kabasi mbongo buya tale yondi mosi sabuga mina kungo soko yo juye ikoza ndingi ni na ndingo za mosi kitoko mpunda buye muto bajo tala kampa mosi yo kitoko luko kalini ya madako malukora nani yo mwana kitoko wana tapesi na kingo boy munene boy oyo ya kona oyo ngoni na kona fi futu wa vie moi moi sina pesi ekomba tonto Marie ejo no bengi o Marie na tika ya mboka ya ndako na changer na pesi ekomba yo changer na guna yo na volonté na yo que bi ya mboka nyonso na poste na nini na non na pesi ya tonto te na baki na o noise na ya ye poste no za ya ngai alors baki ngo bien no ya rozala ya papa Marie non poste no rozala ya ngata to sangisi ce n'est pas ya ko changer ya grave ce n'est pas important c'est vrai puisqu'à Zaki Zaki Likolo et tout le monde Zaki Totika Presca Kita le voilà Dieu a fait grâce Presca Siabota mon azokola est-ce qu'il attend ou presque tant fandi yo moko obaye ko zatana mutema wana te ko bon enfin moi na bina mokili na loba kolo mwana nani obaye ata biso to tuni yo te mwana na lobi mwana ope ya kokola akotuna yo pe moi tu comme yoka kindoki moko boye non nzima mwana oui comme yoka kindoki moko boye oma sono bina fungolelo motema nanga onzima te je regarde qui sait so moninga na omema mwana o c'est parce que ça déjà bénédiction ndo mapesi ngana ko boya motema ozala misala mabe wana kindoki omoni bato babenga bango bandoki pe bandoki balokaka pa na butu presque yo lokaka na butu navandaka nde na ndoki munene na ndako ti lelo kangi motema niko bakoyosemita mko mwana o te nayebaki papa mwana na ngene yebisa yo nayebi te mais je pense que si presque toi tu ne peux pas manquer la sorcellerie de toi tu ne peux pas manquer la sorcellerie de toi comment
motema ntina point oyo siko papa mwana obotama azangi elongi ya moto innocent ya bato afandi na ye innocent bato afandi na ye aye na mokili aza na provenance te histoire amona ye bandeni ekoma ntina koma na zemi eyaka te je sais pas ote nakoma na zemi comment est-ce que esalaki lelo nakoma na mwana ozolinga kata monoko na yo Papa. Bonjour papa. Ça va papa? Ouais. Non. Papa. Solo na moto non oui problème ezali. Tu insistes? Chérie, tant autant la mise ma bébé lingolo ba ni. Chérie mon amour. Rolls. Tous à la batte. Mon frère, yo ebi tant combien on a suivi pour nous la moine. Madame, félicitations. Ernest, félicitations aussi. Na boni na ngaite eza mamonza. Mais souci na ngeza nini? Eza la tamu laite, eza ya tamu ki. Souci na eza akende osala 2 semaines. 2 semaines quand ya pamba na retraite. Combien moi pamba te mon cœur s'il te plaît? Oyebi jour moi on nous a combien d'années? Est-ce que oyebi? Jour moi quoi absence ta nous a combien d'années? Na ebi si apesa ngata une semaine alingi te souci neza na prière kana. On a pêché des jours. Pourquoi tu refuses des jours? Papa. C'est de trop. Et lo konga na osenga ye eza 2 semaines. Pourquoi to bando sangana nga kaka na ba intercesseur. Eza te ke to bando ganga to sa soki prière andeni eza juste naza posa na protéger likabo o nzamba pesinga papa. N'importe ce que vous comprenez merci bien. Pour ça neza azana yo amona ka mouvement sur o. Ozo sala pona a garder yo. Siko n'église pas rolala soki na ba personne ni rolala ba mungi ba ko soyo ozana mona na libumu eza zemno ya liboso. Oboti presque. Meno kokoza na motema ekibo mama. Oui, c'est bien sûr mobile non. Parce que tellement mon a qui toko yo boti. Est-ce que tu penses qu'un jour mon anaï va papa n'était? Parce que notre la future non déjà bien été. Parce que moi a encore la sans affection à papa. Non t'as déjà sort non ma chérie. Déjà boti. Soko botara non na muta pousse. Na muta kumbara brouette. Na muta teka ka fufu na muta machine. Ya mobile nyonso mobile. Taka mobala boti so mona kitoko bongo. Ata so za mona sirage ngana olukia boti adeka nga. Aosa ki sirage na mais ayara ka déposer na kena e. Sko ovon na vino mobimba. So ba otunu likamba papa mona o se basé kana olela mais non. Toi na ta solution parce que moi ne sa mona ni. Tikana nous kolela presque na moi no wana. Obandaka ko continuer kolela obombela mona papa. Finalement, botana nani, na monstre, tona démon, tona nani. Par ça, na yebite. Vous pensez que nga na kondima ke mwana na ngai azala nenga zawana ayebitata na ete et puis nga na vandi na za à l'aise. Je me suis na kola mukabwe na mibomi basa. Papa, Monica ndo lobi ke zema liboso est compliqué. Ya mwana na lingo plus na associé ngo na nzambe. Omoni mwana tango za libumu. Ifo yo mama mwana oye bandeni yo lukilunga nzambe. Papa moni na kati ya libumu. Biso basi tokuta na ba problème ebele. Okiobota mwana boye ba yibeli mwana mutu. Oyo eloko ezaka aya ba bébé ba yibaka. Obota mwana okolise na bonzambe te mwana komi kuluna. Obota mwana o préparaki ko bota mana ete. Mwana okuta na makambu ebele. Azolo ba mabete. So na azolo ba boye et comment tu n'avais pas roti nzamba roti ngani sumu. Non. Oui. Ezolo mo na zoboya ezobi malokola na zolo ba mabete. Mais or que en gros non ba mabete. Parce que nenga ba insister na ngo boyelo ko ngana zotele na mama nzambe ale mbamo ba tsenga lisumu na. Mais c'est solo lina mama Fifi. Mama Fifi kadisha moi papa Alpha Kiala. Alobi na ngai asololi na yo opesa nga tan soko lingi nga kenga mote to kenda ka biso mbale papa. Moi lokuta mama Fifi alobi bien Rolls. Ke nga pe na zemi na nga liboso na linga ko to ko déplacer te.
parce que moi ça c'est ma comme chaleur azana chaleur comme rendeti moto et c'est là ça la pembeni ya mobali so tant yo zo ngo déplacer yebisa nga poche chaleur on est quoi pas chéri mais yebisanga débat oyo to uti nango banda na chambre to bimi nango tina miso ya parole ti siko to zelonka solution na komata na ngana kiti mukie na nini ona na une semaine yo be kita na ti papa na tiki mino bosola po ye po luka ninga bosoli te chéri nga moi je t'attends hein yaka na so sisi to ye bandeli qu'est-ce qu'on pourra faire parce que jusqu'à la solution est là ata yo akufa na ye nobotana akufi na ye akufi na ye Barcelone vous pensez que ngani naotana mpona esengo mutune komo bela mutu na nge ebela te Barcelone basa mabala bamilliardaire bamillionnaire basi bakenda sango basi batutonga badi immeuble na mokilo ase nzambe apesa bango nyonso apimela bango ka bana yo lelo nzambe apesa bana na opréféré kutubomba secret mais kobimisa écoute-moi je m'en fous d'elle. oyo seke baviolaki ona sina ndenge mabe baviolaki ona mopanzi baviolela bato te quand même parce que makambo on m'a pas violé. Je sais pas si on va violer qui dans la salle ba te ndenge na bisa bino ke mwana o ndenge za bo ba violer qui ngai ba so qui va violer qui te c'est qu'on a sorcellerie tu es une sorcière tu es une sorcière bite ba po ke linga mono na libumu je sais pas comment qu'est-ce que na koi so boni ke ça lo passi hein koto zo ke de parce que no ki passe na place na yo maman nayebi bato baoluka bana na me miso nzambe apesa ata mwana moboye kaka te azaka mwana Barcelone, moi c'est pas l'enfant qui me dérange et sa provenance naïe. D'où vient cet enfant? Écoute-moi ma chérie. Na cause n'a pas. Écoute-moi maintenant, laisse-moi te parler. S'il te plaît. On a besoin à moi na. Et ça ou azana mobali. Azana ndaku na ya libala. Barcelone. N'ébité, les Suisses en a bateau baoluka, n'ébité le samba ouais Gabi et yo quoi né na libumnanga, zemo fake quoi na libumnanga Gabi. C'est pas ça les confusions. À quoi ils sont na libumnanga? Parce que s'il y a des femmes au bateau c'est la bana. Grande sœur nanga parmi bango. Mon oza libumna a côté qui na libumnanga diable o quoi est na libumna grande sœur nanga te. Poignet yo quoi na libumnanga et moi qui n'a pas d'homme donc na bima nanga la bibalité. Moi je me retrouve enceinte, je sais pas comment expliquer ça. Na éviter d'expliquer en batundenge nini parce que juste que la mutunyo son a expliqué comment nanga c'est comme si je suis folle. Franchement tu es folle. Comme si non yeba non ça non yeba ngo souté Barcelone. Mais ça kasi moi na kena na ye. Non comme liboma te. Mais ça nga ina kotika ta na orphelinat. Apparemment, tu as perdu ta tête. Oui, je perds ma tête. C'est ce que je vois chez toi. Namoni bino Bokota. Ah, bah, ça, on m'a killé le thé. Milimo balaxina onyo soboyena. Tant besoin déjà na mona qui vient banda place bouti. Maman Karine. Karine. Milimo Samonio. Bakanga mkulu. Kansi kanka. Mobali wana sa deja yo. Wili mama mobali. Ya fumu kaka. Moni mulangi ona opesa yo. Mulangi ya Karine. Kisi oyo okopakola ona maboko mukolokaka bokokutana na Omar. Na lobi bien mukoloka bokutana na Omar no pakola ona maboko. Soki bokutana opesi mbote. Soko opesi mbote makamno se sila ko mobali na yo.
be mokolo ya kokuta na omali ndapakela yango na maboko soki akomi amoni ye apesa ye mbota na maboko apesa mboti na maboko oyoki yo kopesa yo be mbota na maboko esi ya komi mobali na kasi soki obebisi yango wana bato oloba kuwa te na oyo ka tozala biso nyonso soki kaka obosani abazonga basima te fumu bankaka yandi kaka yandi nkulu yahi kaka kombola kanke bete bakuza esika nini yo jwamba mako sana no ko na mona ko za moko bakamoyo saka funi ya ko ko na ko jwamba moko zo kona ko bibisi ngai makambo boni ai bajo bana yombe o ale bobima nazwaka mbongo soki resultat mokolo bokuta na omari après 2 jours boekolukama bobima sikoyo esali nini yango nazoyebisa yo moto obangaka ye wana aza te sikoyo ezaka mpona mosantu te atanga mo mpe nalingaka nanga te ta mpe nalingaka te solo nekangi yo ka nde papa nganga alobaki nazobatela nde mibeko wana soki ekomi sentiment bozobana sentiment te sentiment ya nini mais au juste eza nini yo sa petit frère nanga sentiment ya nini siko nini mais tozosalela likambo oyo nani nganga alobaki bonganga esa osala ba 2 semaines vraiment siko mabeni yo ozomona ngai oyo nangona mabe eza nini oyo eza ndako moto di na permeta yo tokosala oyo nyonso yo olinga me libanda awa te te nga na osala mpe libanda te so oyo nasala awa nga na osala mpe libanda te oyo nasala awa eza ya olala te eza tosali yango na moi esili mpe lelo tosala te so osisi mosala okangi biloko na yo ozongi nakokende te okende te nakokende te ola libanda naola libanda te nakobimisanga naza ernest o akala te nani akobimisanga oyo banda kolobela ozobeta mbata naza suye te nga mpe naza gabriel akala te posani tu es chez moi tala ernest ernest nyonso ozomona oyo na baoyo otongi quelque part c'est moi c'est toi soki ezalaki yo ndenge oloba faki obima na nzete tozwa moto mosusu ya balabala lorsque tu m'as cherché nganga exigeanga seke yebaki nga mpe na contribuer pa ngai nde ezanga ngai nde sava nga na tiki ernest ozalaki boye te nga na tiki otiki nga mpe na tiki kasi problème eza te ok na obima te na oza awa omeno yo tiki nga mpe na tiki te tokufa siko abiso mibale tenga nakufa na ote tokufa nga nakokufela awa ngai makolo nga mibale kota ndako nga te mais ozobosa oyebi te nayeba nini mais toza na nga na yo te na nini ozoyeba te ngangano ebinga te nasala na ye contrat te bon namonaki elongi na okuna ndenge nini omoni boye bango ke nzambe aza boye motu bosala oyo nzambe aza mpe die votu omoni ngai na nzambe likolo monaki ngai nasalango mpo na sauve yo mais soki omokende ndenge mabe nesa nzambe akobeta bino makasi tala ndoki oyo tala ndoki oyo yo oyebisangaki nyonso eza mpo na yo so nangaki ndokisenge yo mbelisa nde mama nde alobaki nanga alobi nanga mama solo ya napapa tumbale tu sais pas bodiscute na ye ye azokogamba nde mpona mama yo mpona mama te loba bien mama oyo na age azoloba ye akomisa renaissance yo renaissance premièrement nani ye aza nani nabengama na terme ndenge esengelaka aza mwana mosala bofai nini moko chaise moko epe papa nayebi bana misala nde bazalaka soko mesanisi ye boye moso ofai na bato akoya osala scandale moko aolima te mama alobi nanga boye alobi solola na papa ndenge aza na zemi bongo papa aza kosimba ye na mbeto te telema yo oza mwana na ngai papa nabi telema na mosantu vraiment moto ya orelate bamasolo nga naza lokola papa na mama na yo yoki naza lokola mama na ye okolobana ngai di nazo respecte ndenge oza mokolo neti bajoana ozongi osepa na nga awa malobi ekolekana te nabengona na kombo madobi yoka na okolobana ngai di yokopesanga bainstitution nakobenga nakofuta bango bakobetela ngai yo fimbo benga bango nga nazalaki mwasa mundele nazalaki mwasa mundele yo te yo te naza na batatouage yo te
omoni bamama oyo nga na mondi makambo na bamama oyo yoko ndima ke bombesani na ye ekomi so likambo otindi ye boye azobude na ye. C'est pas important. Bapesi yo. Bapesi nga ndeni fallait présence na weza. Présence na weza. C'est jusqu'à quand même tous abami mais ça va part des choses na maman musala quand même. Vous comprenez ba conteneur monsieur c'est maman ngana ko kindara ta. Ba contrat tout ça là tout ça na ni conteneur ya liboso na jui deuxième wana ekomi yo non. On a insisté na conteneur ya Alexis ya mamoto pourquoi? Ve Alexis ti asali yango po na mambuzo tokana poto kuna. Balinga ko to basangisa ngona papa adilondole mais ngane na boyi. Siko yo le repesa ngam explication na ebité. Présence tanga kuna mamna siko fa ngam na sala. Non, c'est pas ça. Vraiment. Yo ya rapesi sanga mikanda o bosala kina ye pinga na kuma kuna si na mwezi migolo za mposa ofana tsona ndako ofana na ndako. Salut. Iska. Namoni patience nanga ekom na suka. Yo ko bo malibala nanga te. Ndako nanga susu na kimia te. Liko na yo Priska. Omar sera côté na chambre à sokoli à s'échanger à lali. Conversation nenge moi si bazana mobile ezala susu te. Ambiance ezala susu te. Pona yo. Obo menanga libala. Yo opesa nga mobala telema lokolo mari mbinga mobali kitoko. Yo opesa nga soko linga bata pusu ozozema bata pusu ngai te. Elo nezo sala yo. Comme mobali oyo atiozemi ozoko kokoloba ngote. Na moni yo ova sus na ndako te. Na peso 48 heures. Ozo bima ndako mama. Bongisa na place et pas na bino afanda kuna. Et puis quand tout est résébélé, mon moko bon sa biloko na yo. 24 heures bon sa biloko na yo. Okobima a okende on va le soiter. Na fani na bi bon, na fana na peut-être moko ko benga ngap na yaya, ya na biso vérité boye. O vani na o pe na ba comment le bana ko ba lo te. Oboti Priska. Mais nous kozala motema ekibo mama. Oui, ça veut dire mobali non nani. Parce que tant mon a kitoko yo boti. Est-ce que tu penses qu'un jour mon nana va papa n'était? Parce que notre la future non déjà bien été. Est-ce que moi a la sans affection à papa? Non t'as déjà sort non ma chérie. Déjà boti. Soko botara non na muta pousse. Na muta kumbara brouette. Na muta tekaka fufu na muta machine. Ya mobali nso mobali. Taka mobala boti so mona kitoko bongo. Ata so za mona sirage ngana olukia boti adeka nga. Aosa ki sirage ne mais ayara ka déposer na kena Parce que au vent na vie mo bimba so ba otunu likamba papa mona o se basé kana olela mais non. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, je sais pas comment je vais continuer. Comment les mots, je sais pas, je me rappelle de rien. Et puis, laisse-moi dans la cité. Je suis humiliée. Et encore là, non, il y a des nini, tonton Marie. Que je sais pas comment la chose s'est mise. On a mis papa dans le thé. Un jour, on a besoin d'expliquer comment t'es caillé dans mon kili. Que ne se retrouve pas que je suis enceinte sans pour autant aimer ma papa d'ailleurs. Comme ça je vais rester tranquille. S'il vous plaît, Tonton Marie, même toi,
Tu me vois comme si Ok, je suis je te folle, comprends, non? je te Oh, comprends. mon angalo, quoi, il est beau, ma. Je te comprends, Prisca. Je vais te dire quelque chose, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose, calme-toi. Je vais calmer. Prisca. Ça fait très longtemps. On a gardé le colombier malin cocaoye bisongote. Mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, tu étais innocente, mais il s'est passé qui? Innocente comment? Je suis pas innocente. Je ne voyais pas comment je pourrais te dire ça. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que je suis son père. Comment? Quand? Où? Où? Dodo Marie, comment tu es si cruel? C'est qui pour la seule m'habitude, puisque. Je suis au moins la petite sœur à ta femme, comment Dodo Marie? Tu es le diable à personne, Dodo Marie, tu as ruiné ma vie. Aujourd'hui, je suis la rusée de tous. Justement pour tes propres plaisirs. Ce n'était pas pour te faire du mal, Prisca. C'est juste un souci à moi, non? Tu pouvais chercher ailleurs. Pourquoi moi? Pourquoi Monica Tata Marie? Pognon, baby, sa vie, la reine. Pognon, maman, mais qu'est-ce que je te fais? Dis-moi. Je vais toujours prendre. Regardez ces crétins, yo goût et yo les macasses. Celui qui a mon son bombi vérité, non non ba. Je vais expliquer bien mon son qui toko, mon mari, mon mwana na bébé mon awana, ba bombela ki vérité. Anda droguer les gno nga potaki, non loba ma nyonso. Moi je voulais olinganga. Si, balobi no ba expliquer la bandenge nyonso boya pe loba na olingete, na olingana to olingana te na neni. Moi, je vais dire qu'il y a des gens qui sont s'il vous plaît, ni. Olo mama be non yokate na pe na temps limbiso déjà jamais kutu poko ina pula ma be moko jamais non limbiso te ngana kuta ndena moso na expliquer 4 vérités mais si omoni lekino azabo mam no yepse ngwana nini. Na seki yo continue à moko so linga no toza bien na garder secret na yo na na ebisango mutu te donc il faut ngana yo toza pena mwasi na mobali et puis 2 familles faut vendre wana oyebisa mwasi no te d'accord. Problème est tes places sont bien entre tanto kutan. Mais et on me l'a dit et l'autre journée vendredi to comme dimanche na tongo te po au monde na porte ndako.
D'accord. Les locaux n'a pas. D'accord. C'est bon. D'accord, je m'apprête. C'est bon, non, s'apprêter. D'accord. Je m'apprête. Ok, c'est bon. Et attends. Obi, son tatalio akondima teke 4 news andeza. Mais je te jure. Moi tu es là te. Lève la fois au gazi kota na kati na nga. Bongo yo pela potela bi. Oh, teli se comprend. Pardon chérie, je vais tout t'expliquer. Je vais tout t'expliquer. S'il te plaît, mon cœur, crois-moi. Eza oyokanisate, pardon. Eza. J'ai dit ça est vérité. J'ai dit ça est vérité. Allô, Bi. Pardon chérie. Bébé. Maman. Bébé. S'il te plaît, mon cœur. Bébé. Patron. Problème. nayebi ki wana pasi nayebi ki esala opasi ondima te ki kozala nga mais Priska, je vais t'assurer quelque chose aujourd'hui. Je n'ai jamais eu intention de coabiser d'ailleurs. Je n'ai jamais eu intention aussi à Rosala Yano Mabe. Ni même intention à Rosala Mabe. Tu n'avais pas l'intention d'abuser de moi? Oui. Franchement, tu es Priska, méchant. tu peux me traiter de tous les mots. Tu as pleinement raison. Et si on arrivera, tu n'as pas juste pour la osanga moi la grande sœur. Mais Priska, la personne va garantir sur un monde, Priska. Pour la réparer, il faut que tu en salle pendant. C'est irréparable, je ne sais pas comment on peut faire pour réparer ça. Éviter, la grande sœur Nangai. Tu veux réparer ça en remplaçant mon année, dis-moi. Olongwe, yebisanga ki olongwa mobali ya grande sœur Nanga parce que c'est le monde en changeant pour rien au monde. Donc, et ça irréparable, tonton Marie. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ma vie de mes parents. Tu as raison, Priska. C'est très difficile de réparer ça. Mais je peux quand même te soulager. C'est pourquoi on a été garder secret. On t'est passé à Nayo. Je vais prendre mes responsabilités. Même je suis capable en salon. Et là, on se Priska dans le salon. On a déplacé même beaucoup bima. Pour mon angali je suis prêt. Nyon dans le salon. Et c'est parce que j'aime ta grande sœur. Et là, moi, c'est mon côté dans qui grande sœur. On a la grande sœur Nanga. Et puis on dit mis au bout de moi si c'est ça que tu appelles l'amour. Et on a soulagement. Toi tu penses qu'il m'a envoyé en Europe et ça soulagement pour na oyo sali na vie nanga. Tu m'as violé, rappelle-toi que tu m'as violé au mari.
Laisse-moi t'appeler Omar parce que tu mérites même pas que Ngana Bengo tonton. Tu m'as violé. On violé Ngaï plus d'une fois. Et les loyers bisanga que sont tinga la poto, sali ce qui dit non ça na moi na yango des soulagement nanga. Je suis coupable. Soulagement nanga zato bandela mokili. Que tu me violes pas pour avoir ton enfant. Que aussi quand on a la mouton, on a la qui to bandela mokili to effacer nyonso, c'est ça où est la soulagement nanga. Tout ce que tu peux faire ça peut pas me soulager. sako makambo nyonso wana ndenge eleki namoni eleki mami obende nkanga wana oyebaki eleki très bien yo oyebi ndenge ekarina yalaka mwasi kitoko mama na démarche ya kodeni mwana nakumisaka mwana kapo aza na beauté peza soko otali mwana okumisi nzambo olobi nzambo mpe mo assiste eza te ya koredite te mpa amoni mwasi kitoko mpe emunenge mama otali surtout mikolo ndenge akomi lisusu ndenge akomi lisusu wana mpenza buka meke biso tobengaka yango buka meke omali mpe aza moto ya bolingo tala ndenge bakokana nsako ekami nyonso ebongisi eza ya nzambe ti na alangi na bango mpe mama wana nabotaka bana oyo mpe totala nano epai tokende epai omoni te ete kalini na onde moto akokani na omali ngai nasali so aya mabe oyo kuna omoni ete hatuka omari abala nde ndoki mwasi wana kanga ye mpenza ya kokanga nayebi kutu ntina nini omari anga azokanga mana estce yo ozomona mpenza bakokana ata na bote na omari bakokani te yango omoni ngai nalobaki te mwasi wana akanga omari na kisi mama yo ozalaki kobolaka ngai ntembe te bongo soki okendaki na ngai na epa maître grand maître wana te moni grand maître wana ayebi mpenza makambo ngai natalaki obe na mosika ngai nabi najola yesaka miso boye ngai mongo natelema nano nakoki kotema boye te nakende nano na adi na ngai yango wana tozwi solution grand maître aza makasi Marie-Jeanne ngai namoni po mwana na nga bana kaka bosala makasi abala kaka omari yo oza na po yo le msoko ya kotenga mapamba libali mpe sala ya manuki libali ekosama wana no mata okita libali nde oyo ekosama bongo likambo mosusu nini tojojilaka be mabongisi mpo omali ye moko andimi mosi eza be mabongisi tojobongisaka mpo nini babala na bakomi esika moko oyo wana moto ankisi nkanga wana esika kokende kobwaka maka papa ya katango mosusu moi sika yo tosala yango ndenge nini nga mpe na nini nakende pase ngai yo ozokendaka makambo na yo likambo tabengonga moko ngai nakoya okoya na ndako nakoya kuna mpo tosolola moni mikolo oyo kotiaka biloko mpe na ndako wana kokangema na ndako papa bonjour papa azoekani kaka bolingo pisana tambote oyoki mama nyonso tu bolobi ngai natelemaki wana nazoyoka bino okomi komema mwasi na ngai na nzela nganga papa mama okanga nini wana Marie-Jeanne naza zoba okutu mwa mama yakumba ngai na nkanga soki mwana na yo azozwa mobali te koya kopropose ye omari oyoki mama nzela ngango bino bokei po bozwa mwana nga botia na kisi po alinga mwana yo mama eza na nini santi yo makambo nini Marie-Jeanne mukomfuna kozokisa yo nazoye biso verité Marie-Jeanne yo soki ozozwa makambi oyo ala légere nga nazozwa yango osérieux oyoki okomi kokende ntina ndako banganga tolobaki nde moninga ndaza kokende na ndako anganga kolukela mwana na biso te lukela mwana yo mobali lukela mwana toyebani bandaka naza mpe na besoin koyebana yo te ebe apartir de sourdi mama makona yo te na kati ya ndako soki camarade na bino na balabala
na ndako na ngai te bongo ngai na oyoki nga mama yende na nzela to na ndako na ye lukila mwana na yo mobali mosusu pauma kui kikamara na bino na balabala pas jusque ci oyoki mama mokolo komeka kotia makolo anga na koporte plainte papa ikomi makama ba plainte nga na mwasi no tuza camarade bandakala ya za obena makanisi mabesako nakosala nyonso nakuta na mobali na yo nayebisa yebaka po nyonso zo epe marisa sako toke ingi natika yo makambo nini wana lokanya mabe bato badi osolaka ole lokanya mabe badi olo bandeli kamba Gabriel ndenge akanga omali yoni yajo batani ngai soba bado tika mota tangu nyonso tu mais ngai tanke na sa vivant ezana ni le sans effet pona likolo ya Omar bandoki tok ce que j'avais dit c'est quoi ça poussière kokanga mananga boyenina okomi am nakenda no partout na lokedi sona bi moko mboka te ba contredire ngai pas de miroir ici. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, bonjour maman. Bonjour. N'avez moi là, mais la monnaie m'a touché. Au moins, il y a quelqu'un? Hey, otiki ndako na yo po ya osire chaussure na yo hein maman mboko yo poussière na éviter ezolinge dominer biso batou quoi. Je ne comprends rien du tout hein. Donc ngana lingaka poussière te ya omoni pour remarquer na zaraboy. Je suis prêt. Na lobi bato ba lingaka poussière te bato wana obaya na pochi mulai ya yo pochi ya mukuse faranga te eloko molunga te obek soko yo outi soko depaka bilambo yo wapi. Oh non non maman mobali kitoko na défité luka musala malunga papa non maman moni dès que na répondre dans on a côté le biwana eza propriété nanga les zobimisa ngai sika à chaque fois na yaka on a lingaka te sapate nanga ezwa tal ngenza poussière ya moni ta on a bima bongo et bimisio et pas na ngana defaka te et dans la vie net makambo tali mbongo il faut que nous ayons un projet parce que bako peso ba million na moni yango combien de fois ata 25 fois non eza kanga ote na na 14 oui maman T'es dans je vous dis vrai. Donc, il y aura un jour, on a une valise dans mon bimba. Pour t'aimer si là. Karine Azati. Azali. Azati? Azali, il y a un côté qui est combien? Bon, maman. Projet, les sous vraiment. Par rapport à projet, maman, ils ont un projet moko matinga na butu na potani nango mais enfin na eu compromis. Maman oyebi fokobel. Nga mutakala. Ngana sa mutakala. Na yeba fokobel te. Yole wana obotani ata kobota. Ah oyebi fokobel. Voilà maman. Voilà maintenant projet nangai. Na butu tant on a raisonné projet wana bi fokobel. Tant on zoka mo wana ça sonne bien. Na matoi. Comment kombo ekobunga ka boy? Mais non. Local a déjà comment kimbango bon kimbango bon. C'est tout à fait normal, tout le monde a déjà na kimbango na mutu. Na lingi siko.
nazongisa nacha wenze moko na kimbangu mais na kombo ya kimbangu ya kala ya Fokobel. Vous voyez maman. Donc c'est ça projet na ngai et kaka kolala na après projet na kolota ndoto moko ya mabe makasi pona Karine. Donc j'ai pas compris maman, j'ai pas compris. Et quand on a l'autre na commis pe yango hein. Comment qu'il ndoto yango? Mais le pour ça qu'il a fait la simba kaye na ngai c'était quoi? C'était projet où il y a Fokobel naza nango. Non, bah bon il y a un ami. Donc oui, na l'hôtel qui est l'auto, na l'autre Karine, na 5 sacs ya ciment na mutu, azoki mambango. Mais chose étonnante, Karine na makolote. So remarqué maman mona qui na dessiné parce que na mona bandoto eza bandoto mo c'est facile à oublier. Kanga. Donc on a dessiné moni qui makolo ça. Soki ça. Ngolo kai. Azanga makolo. Hein? On a donc qui était maman. Papa. Kanga biloko na yo. C'est pour cela na yebo yebise azanga. Karine. Omoni. Basa ka ya sima wana na mutu. Azimu bana mbo. Yo loko te papa. Tona kidi. Parce que si moi 5 wana ezande mobali o Karine azu. Ah, yambongo ebele azo la soki tala na zumu. Saka sima mais 5 olobi ni bisato. Yambongo ebele maman, il faut taboyer ba musala. Bon, saka sima. Saka sima wana eza combien déjà? Saka sima déjà moko zo peser 50. 250 kg na mutu a Karine. Kasi mbongo ebele il faut vérifier bien maman. Yo nde ndoki na yi. Mon ndoki na yi yo papa. Eri mana no kuya kubukila ngaba kiti eh. Eza ba kiti. Maman, un jour au CP là. Oui. Un jour on a CP là. Un jour. Projet en opé. Et ça aboutit à rien. Maman, tout ça non. Projet, c'est le projet aboutir à quelque chose. Ce qui nous permettre de surtout à l'envie pour arriver à projet dans oui. Et puis là, bah pour l'équipe on est là mais le quoi non bah projet dans les Covid pas non. Donc au coup faté maman. Bah quel est la masolo ya lokuta. On a ni kolembisa kama mote papa na linga yo. Maman mais mote na linga yo te. Na sa zumu bana ye atakimia kitoko kuleka yo musika. Hein? Oui, ça y est, caca, maman, parce que c'est très important. Maman, nous a camarade nde nazo insiste boye naina biso likambo koyebisa motu te pardon presse osenga bapardon nziko ozosenga moleki nzela nayebi yo mo olekana na maloba likambo naina biso c'est vraiment capital eza monene mpona vie na ngai et puis so nayebi so c'est parce que je non kokosupporta onga mo te nde balobaka so eza elo mo boye eza kilo mpona oluka motu oyo okoki koconfie yango sans pour autant bato mosusu bayeba natali na vie na ngai la seule personne oyo nakoki koconfie likambo eza kaka yo Barcelone nayebi yo noza confidente na ngai yaya likambo na yo nayebi so eza tellement monene ke je ne sais même pas par où commencer tobanda ovanda awa otunanga presque mwana oyo oyebi mobali bino bokanisa c'est comme si nga na obomba nga na kobomba yo likambo te quand je te disais que nayebi mobali oyo atienga zeme oyo te c'est parce que nayebaki te en vérité nayebaki vraiment te zeme wana place nini eutaki na surtout kika boye naza nzeme na ndenge ezalaki na yo bota eseleka nango kamara mama eseleka te mwana pesi akosusi yango ti sikoyo oyebi ke nga nakomaka ntina niveau na boma mwana oyo nga mona boti c'est parce que je me retrouvais pas na bande komituna comment est-ce que moto akoki kotombe enceinte sans pour autant ayeba papa oyo apesi ye mwana parce que kando bota mwana naye kitoko bongo oui na ndenge nasala yango c'est parce que na bande komimona zoba nomimona lokola motu moko boye aza na mayele te et puis le jour oyo nga na se décida na boma mwana wana tonton mara akutanga na ye na boma mwana ase décide ayebisa nga vérité ke mwana wana ye moto abandaki kodroge nga nakoma na nzela
Arrête de me dire ça. A décidé de s'en Moi, aller. là, ça va faire mal. Mon tonton Marie qui me violait. Azo basi ya kobisa na te donc baneko kogenga so na lali soki ya gabi azali nayebi te baneko osala ngo bamama nini akoti na chambre oyebisaki ya na bino te poani priska oyebisa gabi eza te so nayebisi elongo na foye na ye nayebisa ya gabi eza te pour le moment je suis bloqué oyebisa ngai oyebisanga faire voyage nga amemanga na mboka mosika mpona loba te aomona ngo c'est comme si yango nde esoulage ngai basaneli oyebisanga nayebisa ya gabi toza no baréalise nde ya gabi azalaka na tonto mari toi tu penses ke nga na koyo nayebisi eke tonto mari abandi kotroge nga donc tonto mari akoboya yango est ce que ya gabi ondimaka eza vrai someki oyebisa ya gabi makambo bakolapide o na famille na bino te ata nayebisi eke tonto mari moto adrogaka nga akondima ngai te raison pour laquelle naboyi na ngai nabebisa foi ya bato nozosentir c'est comme si nga mpe nandimaka likambo yango c'est comme si j'étais d'accord donc noyoka culpabilité mona kati na nga je sais pas comment expliquer ça ma copine yango moni nga nandimi na garde na nga ka silence non supporter te komona réaction ya ya na nga face ya likambo na ndenge logique soki oyebaka omotango ozali na débit il faut que oyebisa ya gabi débit yango nga nayeba débit yango barcelone c'est ça les problèmes c'est ça les problèmes soki oyosala boye oza déjà na mwana mobali ya na bino aa na mbongo kokende midi 14h te solola na ye étant qui est victime na violeur comprendre yebisa ye olongwa mboka opreska peut-être yo omona likambo mokie omona ngo mokie mais ntango akoyinda presque nafufe comme elo kilo oyoka lipa gwa chloroquine là je te le jure bima mboka ona mwana yo kende malgré balobaka vérité bomanaka te ata ndenge nini ekobima ti ebimaka peut-être okutelanga na mobali mosusu abala yo peut-être tosimba déjà banzete vérité écoutela bino ata bosimbi deya banzete moto asa moto aza te mpona ya gabi nde azalaka na mobali na ye bonjour yaya miselala kitoko napekisa ko otya baguti blesala miso basi barsa ozobarele omoni nga na koti okomi kokosa kobare na linga koti ya banini te yo moni nga zoba yeyoyoki nini est ce que tolobi nini ya solo natiaki goutte bleu siko erebimisanga ma ya miso nde barcelona atiaka lisusu yo na bakoyebi makambo na ye te ti so batuni yo binaka te nayebi makambo na ye te boye na boye boye na boye te mpo ye alobaka yebi makambo na yo te mais bovandaka bosolaka à l'aise bosolaka na kimia botambolaka mpe mais so batuni makambo na yo ya yebaka ne kaka te yo sala kuta ya yo mwana oyo apekisi yo crise te mpo bovandi bozosola na bino mais soto natuni yo nani barcelone makambo ya prise koyebi ondimaka nango kaka te oyebaka noka eloko te mais sikoyo boya bacamarade makasi yaki kala basa papa ya mwana nani ngai mama Pichu Tonele naza pharmacienne ya formation nazo œuvre dans laboratoire CRMDA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés tout tient à disposition de bino ba cosmétique tout ça industrie cosmétique enrichie au collagène ils ont traité ba tampon ils ont traité ba rides ils ont traité ba poche ils ont traité ba imperfection mingi ya peau pour ça il a sérum nango sous forme ya masque tout ça industrie crème réparateur ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné ba bouton ba mapalata et puis qu'on sait un sérum naie où ils ont enrichi na acide hyaluronique tous un d'ici gel douche tous un grand format na petit format et ça mis à paille ils ont adouci un pot tous un d'ici cheveux
oyo ezokolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezokata na pamba pamba ba suki eza na ba teinte ezobongisa yango ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs kosalela yango na huile nango na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex oyo ezali pommade antidouleur ezo traiter toute forme de douleur même ba douleur rhumatismale ba makolo kovimba ezo traiter yango toza na crème Borex oyo eza uniquement pour na ba papa ezo rallonger système ya ba papa et puis ezo agrandir yango toza na Diazostimule oyo ezali produit na biso ezotraite différentes formes ya impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basi ezotraite frigidité, eza sous forme ya comprimé. Tout ça la Zingenalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes ya hémorroïdes, internes et externes. Tout ça la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre des maladies à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium est à traiter toute forme, il y a hypertension, à normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est quittaramaté si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, oyo, et ça produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga azo remonter, bango et ça tonifiant, et ça ça makasi énergie dans d'autres. Voilà, eza gamme ya produit CRMTA, laboratoire où eza pour travailler essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous sommes tous produits au moment où nous sommes et ça mis à partir de l'antété et à Congo. À part les kisi, on a si kotangi la bino, tous na maladie musu auto-traitérapie, auto-sala to benga ba préparation personnalisée. Net na ka ba myome par exemple, to c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au kobota, to na kisi o epé sarapé bato bazoni ko kobota, voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa, eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda tous en plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça numéro à contact na biso ba dego ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.
losambo nanga soki yoshwa te sukeza suka te o Zambe soki nano alobi te nani akatelanga likambo oyo soki yoshwa te emona saba kote lolendo ya bana nayo kolomo yo kilo sambo nanga soki yoshwa te sukeza suka te o Zambe soki nano alobi te nani akatelanga likambo oyo soki yoshwa te napesaki na yo baninga na bana na ngai na eklesia soki esali te bakosekanga Zambe yo kolongolanga bilamba ya soni olatisanga nkembo na yo Zambe nzela ya motema nanga ekolanda pole na yo kaka yo momoinanga lokola mwasi ya zemie 9 mois de souffrance pasi mokola kokota abosali pasi nyonso ye amonaki ye mokolo kosalelanga ekozala neti ndoto oublie les événements passés tu feras les chemins dans les déserts tu oublieras la souffrance de ton enfance il te bénira même les collines des montagnes rien ne se tiendra devant toi car tu es un vainqueur bien-aimé oyo lobi nani akokanga oyo kangi nani akofungola nalatinele nakosimba bilaka bien-aimé lokola yo bazalike nzamba bikama makama minene osalela ngai nakomisi yo soki yesu te ebai oyo enasoka wapi na mokili oyo nzamba bikama makama minene osalela ngai nakomisi yo soki yesu te ebai oyo enasoka wapi na mokili oyo
yesu mpe tata milolo baninga na ngai ntango nyonso se na banganda kasi ngai ntango nyonso kaka na eglesia koluka elongi na nkolo c'est lui mon créateur. Alléluia. Umela na yesu ntango nyonso bien aimé